Israélite oyo ba mitiki ba Romain basala na bango oyo bango balingaki. C'est pourquoi Yesu alobi mais nga nazali nzambe oyo naye ko bongola siko système ya bato oyo baye obino bozolanda o baye ko bebisa bino parce que bino nyonso bolingi kokoma lokola César, bino nyonso bolingi bokoma lokola Hérode. Omoni te bino bokoki kokoma lokola Hérode te, bokoki kokoma lokola César te, bino bosengeli bokoma lokola David, lokola Salomon. Omoni bino bolingi bokoma lelo lokola mindele. Omoni par exemple tant aux indépendance balatisi Kasavubu do président ya biso teni à peu près lokola Baudouin. Boyebi ke bato babenga Kasavubu roi alors que toyina royaume te. To ezala ki teni penzo moni okanisi roi Baudouin. Voilà. Teni ya lokola maréchal. Voilà. Omoni. Donc identité africaine azalaki nango te, do bonzambe ya ba africain azalaki nango te. Omoni. Donc ndeko na ngai lobola loilondo Yesu akendeki ko responsabiliser bayaye na kati ya liloba wana ndenge moko mfumuki mbanga lobi bon mi considérer parce que boza banzambe, il faut me considérer parce que naza nzambe yango naza ko mi considérer et na monisa maye maza na kati nanga mususu alobi mais yo papa nkuso ngolo ba yoza nzambe. Est-ce que vous savez ce parce que bato kanisa soki balobi nzambe ezali oya sali kaka likolo na se nzoka soki na lobi tata nanga aza mutu bongo nga na zanga nga pena za mutu po papa nanga aza mutu papa nanga ko bota nyama te akobota kaka mutu soki tata nanga aza nzambe. Alors sikoyo soki nzambe oyo wana invisible molimo wana azali nzambe akamati eteni ne ya molimo atie na kati nanga eteni wana ekozala nani? Ekozala nzambe. Ekozala kaka nzambe. Omoni ekozala kaka nzambe yango wana responsabilisation. Donc baza ko responsabiliser chaque peuple dango mobikisi ayaka. Matondo bande ko balandi lelo tozali na yeme papa nkusu kiambu nzala panda na ngola liye bo mokitani mfumu kibango ye akolisa biso lelo bande ko tozali awa na oyo bobengi Bible santu oyo moi dimension ya ekende kwa benda yango ezali bongo français courant, la Sainte Bible traduction du français courant bokanisa te ke ndeko na ngai abenda tala carton yango oyo nakanisi abendi yango français courant lisusu tozui awa voilà abamona penza yango penza le français courant ok nakanisi asi azui ok matondo mfumu to kakatani mingi na tango totangi mokanda oyo Biblia nde yango mokitisi tozalaki ba Kristo mais moyen to vanda na kati ya bo Kristo yango penza ezalité parce que to découvrir et Biblia makambo ndenge na ndenge poto to se comprendre makambo susu na Biblia oyo to simbi ya français courant ezali na makambo mosusu balobi awa na ba Biblia mosusu balongoli yango okuta na Biblia mosusu oyo ezali na Biblia mosusu ezalité donc vraiment conformité ezalité ndenzo ka oyo eza français courant c'est-à-dire français clair ndenge bande kona biso ba miti ba journaliste ba bengi lingala facile donc en français clair nzoka na Deutéronome chapitre 32 verset 8 Deutéronome chapitre 32 verset 8 mfumu loka ndenge balobi lorsque le Dieu très haut a réparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations, il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Tomitumi. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Mutuna moyambo yango wana.
boye bisabiso qui sont ces autorités célestes oyo tata mokeli ye moko avai na ngwende na bokonzi na Dieu très haut, mais kuna na bisika ye azali dans les lieux célestes attié pour chaque peuple une autorité céleste. Bolimboye la biso parce que ba pasteur ti de la balimboye li biso yango te. Motuna mwami balen fumu totangi na Exode chapitre 3 verset 2. Exode chapitre 3 verset 2 bien sûr, yo kandenge balobiawa, c'est là que l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Awa histoire ya Moïse. Balobi ange ya Seigneur abimela qui est na buisson ardent. Un ange. Si qu'on l'a tout comme dans verset 14, ange wana pesi kombo na ye, alobi Dieu déclara à Moïse. Donc ange wana ba bengi Dieu appelle ce kombo na ye, je suis celui qui suis. En hébreu, tant que tu hébreu, balobi ehie asher ehie. Donc je suis celui qui suis. Nde yango appelle si Jéhovah ou Yahweh. Yahweh nde kombo wana. Alors, est-ce que Moïse akutana kinde na ange, ange yango kombo Yahweh parce que biso batangi si biso balobi Yahweh nde c'est le Dieu oyo asali likolo na tata mokelo. Motuna mwami bale mwango. Donc motuna mwali boso boye bisabiso. Quelles sont les personnalités dans Deutéronome chapitre 30, verset 8, les êtres célestes que Dieu, le Très-Haut, a placés sous l'autorité pour gérer chaque communauté humaine. Pe namotuna mwami bale boye bisabiso Moïse akutana na nani. Donc Yahweh azalaka ange. Matondo mingi ndeko na biso lobola lo ilondo croyant africain moteti ndika mobeti lokole. Ya solo penza likambo ekomami na Deutéronome 32 ezali discours ya Moïse epai ya bana ya Israël. Toni malamu ezali discours ya Moïse epai ya bana ya Israël tango aza kote ya bana ya Israël na message oyo ye azwi epai ya Nzambe oyo amonanaki na ye na ngomba ya Horeb tango akimaka nsima ya koboma Égyptien moyindo akimi akei na Madian epai ya Jéthro bokilo na ye kuna oyo amonanaki na Moïse ezalaki angelu ya Nzambe, donc un envoyé ya Nzambe, molimo moko songolo moto amonanaki na Moïse et Moïse ayebaki kombo ya molimo wana te, ayebaki te azali nani. Nzoka soki tobandi nanu na azali ange kotolobi kaka ange eza français mais euti na angelus. Angelus eza esprit, angelus azali ancêtre. Alors angelus oyo ancêtre oyo esprit oyo amonani na Moïse, asololi na Moïse, alobi na yoki kolela ya bana na ngai na Égypte. Donc ayokaki kaka kolela kaka ya bana na ye na Égypte. Alors Moïse alukaki ayeba akoyebisa bana Israël nini po sikoyo esprit wana aye koyebisa ye alobi kende koyebisa bana na ngai. Ye alobi nayebisa bango nini, napesa kombo nini? Alobi azali oyo ye azali. Donc a déterminé même pas kombo na ye, mais alobi azali oyo ye azali. Mais pour azala bien identifié, alobi azali Nzambe ya Abraham, ya Isaac, et ya Jacob. Donc ye azali ancêtre ya Abraham, ya Isaac, et ya Jacob. Or, lokola wuti na balie saint, azali na sainteté na ye. Lokola wuti na divinité. Donc, azali na divinité na ye. Mais divinité na ye ezali likolo ya Abraham, na Isaac, pe na Jacob,
bakoko ya bana ya Israël